Le problème est Zakaka. Tant que tata na bina tiki des testament, le bibo tika maman na vana tibo kunda he. Bo lesa ibino boteki. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. Maman Nangaye. Oh, Yangoyo.
Voilà, je pense que Bozomo a déjà tenu et ça signifie que tout ça vraiment dans le matin, tout ce qu'on peut être bon, maman Mbole, maman Jeanne Mbole, on va tout baïbi na banzembo ya papa Simaro, abane ko yemba yembaye, wazaki bongo mwasi na ye, donc a ote ko tira biso moko na lelo, yango tout ça bongo na résidence na ye, je crois, tout ça na maman, maman Mbote na yo. Mbote papa. Kombo na ni maman. Nga mama Kongolo, mwana ya Jeanne Mbole. Maman Kongolo, mwana ya maman ya Jeanne Mbole. Ya na ye. OK. Maman Jeanne, mes condoléances. Merci. Voilà, je crois, bah, tu vas sur partout dans le monde. Maman Jeanne Mbole, Azaki, maman Oyo, papa Simaro, Ayembagi Penabanzembo. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour les maman à Komanaliwa? À Belaki, à piqué crise, tous les maladies, on peut expliquer nous, voilà. En tout cas, merci pour notre presse. Maman Jeanne Mbole a Agneau Kwame na maladie, Makas. Ezaki somdinde a piqué crise. Tokene na Saint-Joseph, basali interview na soins intensifs, abimaki na Saint-Joseph, c'était dimanche, batie na petite chambre. Tout mardi pe tozai kuna abazo sukole ba pota sava. Eko makaze solane pe to makaze diku le lo jeudi muta kufina 7h. Entre so famille tozai étonné. Azaki na bien maladie maladie. En tout cas ba te baké Nzoto ezekwa avimbaki motema en tout cas ba maladie ezekaka et bien en tout cas c'est comme il azaki bien azaki penza bien so boye boko solola boko zala bien kaka nde samedi de moni apika crise wa bazana ba petite sœur nde ba mimi ekuna to kalelo akufi ezo sala biso passe ça la passe tout cas moi ba te béni ba Baby maman Mbole na Kamina. Est-ce qu'on peut dire que Zaki choc tout coup il y a mambo Koleka. Je crois moi aussi je fais partie de la famille. Il y a papa le Toumba. Donc il y a papa le Toumba maman Abotinga Baza ba cousin ba cousine voilà. Donc je crois on a un qui peut JC le Toumba tango ba voilà batela ki lupango. Est-ce qu'on peut dire que eza choc wana ndé et comme ça qui maman na été ba souci ya kotala ke mobali na ye tikele lupangu bana basiliki bateki yango. Est-ce qu'on peut dire ça peut parmi babiloko emeni maman na liwa? En tout cas muto ayebi yango eza nzambe voilà parce que poème du tumba tikaka oye audio ayiba ko bimisa Jeanne Mbole na ndako ate ti akokufa bakunda ye balesa ye bakunda le tuku tomoni ka bateki lupangu na bana na ye balobi abima. Et le problème c'est ça pour tata mo bateki ya bimi aine pas parents na ye na ndako na ye tokoye batte ce qui souci a muto aza muto ko bo makam. Est-ce que vous êtes autant sur la naïté talisino alobana bino ke ye penza côté souci ndako lutumba za côté OK amona ngeza oka normal bateki na bana na ya sala nini azongi et pas yo baboti na ye batonga ndako na ye avandi azongi pa na bango avandi na ye
pour le coup, comme il menace, Comment vous menacez? Moutou a son maquisé de besoin à Kota. Ok. À Salaboy, il n'y a pas mon moyen. Son n'est pas la bango, famille va bizonga, ndenga zonga ne. Nasi bon moni pescazali, azaki na l'aise. Il paraît que c'est ça qui peut bon le Kessika. Parce que vous avez famille, vous avez copé sambongo. Na copé sambongo te, et ça on a problème te. Le problème est ça kaka. Tant que tata na tiki de testament, bibo tika maman na vana tibo kuna he. Bo lesa ibino boteki. Biso ça problème te bon ba teki bazana biso ba teka pour ça héritage à papa na bango. Voilà. Biso comme oya biso maman e pa na biso. Problème est ça te. À cause de la société pour exactement à tata na bango. Azongi pa na ye na si bomo. Voilà. Biso to bungisi o aza être cher na biso. O aza ki baoba na biso. O aza ki ko sangsa biso. Yolo oyo jana sangsa muto so komande bilokota lokota. Akoza mutu bo bokoli. Azu mutu bo bokoli. Mama bolamu ezebele. Bolamu ezebele pour la maman na biso. Toza na choc moko ndo mo so famille. To ana choc to bungisi mutu motu ya na libota na biso. Voilà. Sans polémique, ça fait tellement mal. Tous ces gens ont m'embêté, mais vous avez un peu déçu. La récompense au ban et papa le Tumba. Après ça qui maman bolé, malgré audio, le Tumba tinaki, mais tout ça qui ont vous avez payé moi candidaté mais moi déçu dans comportement. Wana penza papa tayo kozana déçu comme wana. So kozana déçu to za mutu te. Po malo mo wei babwa karangote. Bango basali o bango ba sepela ki. Bateka. Tout ça là, et ça qui se peut passer, c'est un problème. Voilà. C'est un problème. Les gens na zongi et pas na bango. Azana ndakunae na si so bo filmer na kati azana ndakunae, azana les. To tombolika kanzambe. To koloba nini? To condamner nzambe. Bible lobi na ba circonstance ne to pesa kanzambe lokumu. Biso famille mbole. To zo tombola ka Yesu masia na likambo. Oh, biso to perdre wa biso être cher. To tombolika nzambe. Libale ezalo ko apota mukongo. So bakitanga wisi esili. Voilà. Ah izaka kabongo. Maman Mbole na papa le Tumba, batutu bayebi, batikala ko botate. Mais na part na yimo kazaki na bana o pe atiki. Tanti maman Mbole aboti te. OK. Aboti na papa le Tumba te pa aboti te ka sa boko di génération en génération ya bana bande kone na bato quartier. Maman moboti munene. Nasi bomu na ndeba to azolela awa. Aboti te biso to za bana na ye, aboti biso. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que aux maman minute belité mais message ni au lancer parce que maman Mbole a n'importe qui, ça n'importe qui au monde ton to yate, to ye parce que pour être le tout ma pesa qui est valeur. Bakas. Au mokili mon bébé. Na oti ko tika biso, to ye ko accompagner bino ta que presse. Message za nini na bato tout balandio et bato tout ba olela na bino elongo. En tout cas, Nzambo asali likolo na seto zopambola ye. Yango nazopesa merci na presse congolaise. Merci beaucoup. Pour ceux qui bo considèrent que Jean Itembe boine sikote. Aza mwasi aza ya lokumu osimora pesa lokumu. Et l'autre senga na bino to za bino ensemble. Merci. Botika bisote to za bino ensemble o aza mwasi ya Tumba. Voilà. Message pe na gouvernement ça bien. En tout cas voilà. Président de la République. Poète azaki n'importe qui te. Poète Lutumba azaki n'importe qui te. Azalaki muto oyo a considérer na kati ya Congo. Oyo akufi aza mwasi na ye. Mwasi azwe na âge ya 18 ans. Aza mwasi ne mam oyo. Aza mwasi ne to tiki nyoso président. Yondo za président de la République. Yonde. Maman Denise. Oya kufi aza mobile ne asali na Congo pour la musique congolaise. Voilà. Hier le lo baobo Jean Mbola kufi. Eza makamna bino Voilà. To tiki bino. Toza na matango ezo sa biso passe. Maman Denise Nyakero. Oya kufi aza mwasa poète Lutumba. Mwaso ya pesa Lutumba pesa e valeur pe Lutumba pesa valeur na Congo. Voilà, aussi c'est maman. Merci. C'est fait la chance de passer tout solo là. Je crois le message là qui bien passé, maman a payé manakimi. Voilà. To se fait na bino. Nzambe wana abate la bino. Voilà. Toza bino ensemble. Merci beaucoup.
Bonne nouvelle pour la bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na kosala bino. Bonne nouvelle ezani neza masolo ya vie. Awa bozomona nazala makadam oyo yo yango ne memaka biso ti na Maluku centre. Et memaka biso na Maluku centre, c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba. Oyo nzela mso eke mbaka na ti banzela banundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre. Lisolo ezali espace oyo bomoni eza na nsima na nga oyo ezali bongo concession bazo kata mapangu 20 sur 20. Oyo ezali opportunité kitoko mpona bino. Pourquoi? Parce que mapangu mingi toya kosombaka awa na bamaluka kote ya Maluku awa ezaka mingi fo okota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko eza ke nde bozomona mituka ezoleka awa. Donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na daril mpo tomona yango bien. C'est-à-dire concession na biso ebandi na makadam oyo. Donc nde toza awa ebandi awa tokitango ti na sekuna meko kitango ti na sekuna ya sango kitoko nango eza ke toza peka na makadam. Donc toza eza arc. Donc arc nyonso wana epesi etali makadam ekiti sikoyo ti na seboye 20 sur 20 $4,500 américains. 4,500 $ américains ozwi lopango na yo 20 sur 20. Bandeko mingi bakoma koloba ngala osoma lopango na Maluku na renovana na Maluku te. Botala erreur bosalaka. Lelo investissement eleki mabele ezate partout dans le monde. Muto akosoma lopango na ye 4,500 $ awa. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le gars teka yango oteka sous 4,500 te. Alors que mbongo yo bomi na banque, soko 25 ozali 4,500, sur les compte courant, après une année au tango et commis peut-être $1,000. Sur les compte épargne, peut-être babakiselo $10. Mais awa, car à 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi, malamongo bénéfice commis parce que ils appellent à cadre investissement. Donc, pour la bande ko bazana posa ko tonga banda kuna bango ya ba rêve na bango parce que les qui chassent les ofongwama. Pourquoi pas ko tonga ndaku ya rêve na yo nengo lingra lupango nezala? Pourquoi pas au bon mambongo na yo na mabele parce que bilobi nini rozalate? Et surtout que les espaces mo déjà développé bande ko mingi bazala banda awa basi batonga courant mai makambutu eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala. Avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hotel Tenazia. Donc ils sont non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pour kopesa bino ba explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo bomoni to tili bino na se. Visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pour na boya faire visiter bino esika na bino. Ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya pamba. Donc 229 parcelles ya pamba neza awa na kati ya concession oyo eza opportunité pour nous parce que oza tout près ya makadam. Donc makadam ozomona oyo soko continuer tout droit au keti na Malukuville. Donc toza Malukuville eza mwa musika na sika biso tozali. Welela ndeko siko zali na poto partout même na Kinshasa awa yaka kosomba mabele na yo tonga ndaku na ya rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobi yo ka bande ko bénéficier. Donc pour plus de contact na lobi benga biso to boya na bureau na biso boko sepela. Merci. Un élément très important, dans le Baxelabino, c'est que mapangu nyonso eza awa, eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sommet lupangu na yo malamoko na kati ya contrat ba do sela yo, oza dans le numéro na yo ya cadastre au qui est déjà olandela makambo na yo. Donc eza te ko sommet lupangu
au Banisou Kolugo, Banini Rolandela, non. Donc, ma parcelle, tout, tous les 229 parcelles, ils ont un numéro déjà. Donc, venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir pour que plus tard, Ebotelayo va bénéficier à Malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau de l'Ibino Yango pour l'année 2023. Merci. Gambela na Internet. Déjà le nom est distribution sur Gambela na Internet, c'est-à-dire les bongo boutique oyo bandeko ndeko na biso aza awa na Kinshasa avant d'être disponible pour na bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka boza na posa ya la provision pour na ndeko na yo pour na famille na yo pour na ndeko moko tala na télévision monika to passer un mois difficile pour apporter assistance pour na orphelinat moko pour na homme de vie moko vous en a besoin bagi boutique la bango biloko rolia Gambela na Internet et pour na yango donc bobenga bango bobenga na plus de 143 99 75 56 493. Je répète, plus de 143 99 75 56 493. Place sur ce a besoin de l'euro coma au Bengi Bango au Sola dans les bons. C'est-à-dire bah assurer le nom biloko au sombi et puis bah assurer le biloko de ma place où le sommet matière qui est. Donc nous ça la donne orphelinat, nous ça la donne homme de veillard, la donne Aulia, bah l'osso, bah semoule, bah huile, tout ce que vous voulez, bah miliki. En tout cas, Bengi Bango car on a numéro na PC. Et ça les cambo sérieux celui Vincent Lobby c'est que rassurez-vous que bah beza pena correct. Je pense à les jours qui viennent. Tu as nos spot na bango ba no le tout moment donc même ça na Gambela na Internet au sombi bilo na oza la poto tindika mbongo na yo et bilo na comme après maman leki bilo na qui n'est pas tata moi c'est qui n'est pas ya maman papa na biso to pas maman na biso to qui est na orphelinat to qui est na homme de veillard moko ou bien Gambela na Internet bon maman na moi si mon na téléphone ou après expliquer bino nini na rosala pour que bilo comment souci ezali bobengi Vincent pour na détail mususu par rapport à l'Ikamongo, Tobeni Gambela na Internet. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele, naza pharmacien ya formation, naza formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada. Na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production il y a des phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir il y a des nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique ou ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est à la CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé c'est-à-dire ils ont la autorisation il a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les banda ya mboka qui si on doit produire la CRMTA et puis comme n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, nous avons sérum, nous avons savon, pour le traitement, il y a des tampons, des ndouta, des rides, des poches et puis des cernes. Nous avons dulci réparateur, pour ça, nous avons sérum, nous avons savon, on peut associer gel douche pour le traitement il y a des boutons et puis pour réparer le poissonayo. Tout ça on a dit 6 cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement il y a des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse il y a des cheveux blancs. Tout ça pena parfait na biso au to sali à base il y a banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati. Na branche médicaments,
tozali na meamycine sirop comprimé oyo ezali kisi na biso ya bamibe balevure eza anti-poison ezali kotraite baproblème nyonso ya libumu. Tozali na kisi na biso diazostimile oyo ezali kotraite badifférentes formes ya impuissance sexuelle totangi éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque ya libido, azoospermie. Tozali na kisi na biso zingenalis supo na comprimé oyo ezali kotraite badifférentes formes ya hémorroïde interne na externe ezali korégularize mpe cycle ya bamama. Tozali na kisi na biso sensifos oyo ezali kisi ya malaria présenté sous forme ya sirop na comprimé. Tozali na kisi na biso meamycine crème oyo ezali kotraite badifférentes formes ya maladie oyo ya ploposo bamycose oyo esalaka na makolo ya bana mibali, maladi ya mpesema palata epai ya bana na maladi mosusu ya loposo. Tozali na diazolex oyo ezali kotraite badifférentes douleurs climatismales, badouleur ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Tozali pomade oyo tongoli nkombo ya papa na biso Tondele Virzolo. Tozali na meamycine crème ndenge natamaki. Tozali na allium oyo ezali kisi na biso ya tension ezali kotraite hypertension. Tozali na borex oyo ezali kobomisa système ya bapapa ezali kokomisa yango molai mpe monene. Tozali na menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraite bamyome, bafibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kisi na biso ya diabète et puis tozali na anti-poison na biso oyo ezali koneutralize poison na kati ya makila.